On a solo un problème, pika quoi. Na tika kalika mbute. On a des bateaux moki Congo mobimbe finga mundibu. Congo mobimbe to finga mundibu. Na ba orchestre musuba finga mundibu. Ba lo ba respect ça réciproque. Donc mukolo to mwana muke donc mukolo faut yeba ko respecter l'équipe. En retour l'équipe pas ko yeba ko respecter yo quoi. Zolro koka. Na luka pe guerre na ça la guerre mais na oloba. Comme ils prennent à nyonso. Mais na ça déjà tant défi c'est l'ensemble qui est un défi. Boka singane na tembo na ko banga mutu. Na mboka au Congo pena na tembo na banga pena mutu. Na respectaka batu. OK. Pour banga pe batu. Faut respecter. Mais ce qu'on manque un respect na comme Mikolo manque un respect ngape na manque yo respect. Mikolo soki moni nzembo no ke no ba une semaine. Bah 5 jours, moi, t'as 1 million de bêtises. En tout cas, viens pas parler. Viens pas, tu débrouilles là. Viens pas parler. Viens pas parler, viens pas. Viens pas. Tu fermes ta gueule. Vraiment. Au Kangi Mbanga, na ofando, tiki bateau, bah, osala makambu. Bah, sepela nango. Bah, sala en fait. So, t'as la côté de na Mikolo. So, qu'on aura bah, vu mingité. Bah, t'as la côté de on sait que t'as pas de look, t'as pas de goût. Aux la musique, il y a ma baie. Au début, on la chouette. Et que baba kota sou ko za mission libabe quoi. Ah, Robino Mundi. Mais to so la bien aux artistes. Na Congo ba to belé ba otambola ba malédiction. Ba otambola ba malédiction. Ba finga ba mikolo. Ba manka ba to ba respect et tout kanga. Momo Itobima. Toujours que d'abord une semaine de Ferrego la grand frère na yo. En tant que musicien au Jijan Ngomboni. Ngana otambola ba bara ba Kinshasa franchement. Na ba fête na ba boîte mikolo pona namna yoki angote ngana na musique à Congo donc na biso ka ba complexe na ba faible na ba taureau na la robine taureau na oui musique à Congo to na ba taureau ebele yo ebite osomona ke bagarre ezongi ya musique na bagarre na makambutu quoi au monde te de ana changer ba résidence na kona ma campagne Saint-Luc pour ba critique na bango ya musicien cité déjà ici là veut dire bagarre ezongi ko somona ndena na ba mètre na fata 50 mètres bagarre ezongi na makambutu wenge ezongi utal bena ba to pe indi sio ngalo ba un coup d'un coup puis panthère noire toi ka batu yango bole ina bino ngana ba belle voix na makambu bosa na bino mais oh wana ngana sana ngoka moko na la pika wana misu na misu bientôt là 18 millions. Ah, au niveau na fier nango. Il nous a bêta 114 millions à l'obilango. Inos bi bazaka azapeka artiste mboko na biso Congo. Moi ça me dérange pas si mutu moi za liboso nanga j'applaudis. Ça me dérange pas si je suis classé derrière. Na leka kaye. Et ben pok mo boye ba yebi ba chana no boye ba no ça va 5 millions et kendara. Yena ça va 1 million té. Vous comprenez? Il n'y a pas hier, c'est la vitesse, il y a la chance, c'est la featuring, il y a la Diamond. Vous comprenez? Mon Diamond est pesé, et puis si mon ami m'a ramené au bête à ma boko, soit à Liboso, on a 3 jours. Et bien, on habite dans 3 jours 1 million de vies. De ma Congo comme Bongo. Congo comme Penza moi Bongo. Parce que mon ami m'a vu et banda au complexe biso. Mon attend sous David Abisinzembo Mobo na 2 jours 2 millions de vies. 1 million de vies. Sur Congo peut commencer à vitesse wana, c'est bon. Yangonde. De yango monique ponga ba finga ngata la muke. Tala kunki. Mundibu mbesi la mama na yo ba koma tina ba niveau wana. Banga mama. Ba finga tina mère na ngati. Mama na ngam metio la mundele sko eswanga ndeni. Abotanga bogarbo. Abotanga ndena zabo. Donc ngai dérangeara na ngonga te quoi. Na bi vient na fali po ba to ba vient fali poupa. Le king de king ya mboka na biso Congo. Déjà kutandi marakumisaka Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro Tracy Mbelenga Linda, vous pouvez craquer ma casse boyko. Mutoni samana bopete. Ça y a mato. On a chaise à madoté. Ya mado baki na sala la kapomade. Pomade awatoza. Na sala la kayango pona kuvimbisa bassin nanga pe poitrine nanga ya kibomwasi mobale ameka pe akangama. Dancing, esprit, on dit esquisse. Et bon biso bato oyo
bilogi ekoma biso lokola nsima ya gorille batashe epai nasalela nini. Ok, yo okosalela gel de bave d'escargot okoaplike yango seulement na elongi na yo pendant quelques jours batashe nyonso mpe ekosila yo. Merci mama. eti oyo ezali crème awa toza au sel de la mer morte ezali mpona bato nyonso tu mwasi mobali ozala pembe to moyindo yango ekoajuste juste teinture na yo ezala milboron tirano cremeye na pomade awa toza papa olela nini yango mama na okason mobali na ngai ekoma lokola lisap. Ah bon? Mpona bino mibali bokosalela pomade awa toza homme aplike yango na kimobali na yo okosentir etolomo epui endurance ya kimobali mama akosenga pardon. Ah, mama lelo loyeba mama. La boutique Awatoza, nous sommes en France, précisément à Paris. Arrêt Marcadet 70, métro Marcadet, ligne 4. Code postal 75018. Pour tout contact, appelez Maman Nicole au plus 33 7 51 11 09 75. Ancienneté, les à Maman Nicole. Voilà, mesdames et messieurs, Mathieu Boncher, toujours avec votre émission PC La Plus Plus. Merci d'avoir choisi votre émission parce que Mathieu Boncher, je suis là pour bien travailler, toujours avec mon émission PC La Plus Plus. Mathieu Boncher, pour la première fois dans cette année, face à Robino Mundibou. On va parler avec Robino Mundibou, donc... Robino Mundibo a sepeli Sarabiso Moitro, Robino Mundibo a Zalaranabiso. Je suis entouré par des maîtres parce qu'aujourd'hui on doit tourner les clips. Il y a un nouveau son au Azo Bimisa. Merci déjà Nelenga Kongo Mobimba. Merci à Tracy Mbelenga Pro. Et merci à Nadine Elodie. Maman na Julia. Donc Oazo Talabiso depuis Dallas. Moi 5 kilos. Nadine Elodie. Respect à vous. Merci à FBI. Fanny Ilodi et pourquoi pas Alfred Dadi Misaka derrière moi et à ma face je suis avec Robino Mundibou, Kingston Sono le boss, je suis avec Robino Mundibou. Merci à Alfred Dadi Misaka, garçon très responsable. Léa Dimbi, maman sociale depuis Ottawa, maman à Samuel, la Canadienne Léa Dimbi, respect à vous, respect à la joie Amando Pichuna, femme très forte et pourquoi pas Nicoletta Ben. Et merci aussi à Odilon Mampouya Monvier, merci à Angèle Nyota, Madame Ngoï, mère de 4 enfants, toujours belle, depuis Ottawa, et pourquoi pas Elodie Fefe, et Chichi Bola Beauté plus l'argent. Robino Mundibou, bonsoir. Bonsoir Mathieu Boncher. Santé bonne. Ouais, ça va. Tout est bien, toujours en forme. Voilà, pendant toute année, on a un bioté. D'abord, bilan année où ils ont confinement, Marambutu, année Morolo Babon. Bah, moi, je vais dire plus que positif. Voilà. Donc, na banda gango bien, depuis janvier, février, na sali tourner en Europe. Et puis, tu es chité, mois de mars, coronavirus, on était confinés. Et puis si biso pétant confinement, et puis si biso pétant qu'on s'inspirer, tout créer goûter. Tu vois là on est en plein tournage. Il y a la chanson goûter single goûter Zoya. Pour na tu vois baouti na moi ba stress ba coronavirus confinement. Siko ba na posa Robina faut ba buninga na moi moké quoi. Donc Robino Mundi Boupé na lingena apporter Pierre Nanga. Toujours en attendant de battre toujours album nanga nanga apporté d'abord Pierre nanga pour accompagner tout na moment où tous a déconfiné quoi, donc goûter arrive donc on a banga pour nanga année 2020 donc on a plus que positif parce que na s'inspirer na zuba mélodie à Sika na sali pour la toute première fois pour nanga na sala la tournée européenne
namona ba fanatique na ngai ya France et à Paris, namona ba fan na ngai à Lyon, namona ba fan na ngai à Belgique, namona ba fan na ngai à Lille, donc voilà, donc voilà pareil à Makionde nitango après banze ba chana nu boye marambebele ba moni Robino Mundibu na Paris. Izaki nene. Ouais, très bien, ba laxi ba zaina nzala artiste na bango. Et la place tout na presta qui c'était bien, comme mignon à public Nangezali, je salue en passant tous les Européens, hein. Tous les Européens, je vous salue. Et voilà. Lelo yotomoni Robino Mundibu, yomoro lobina Bercy. Passage nous na concert à Fali pour Pawana. Et Baxe Léonini pendant la carrière na. Hôtel Accor Arena. Ah oui. Voilà ça déjà parmi ba grande salle où on a prestaté déjà. Donc les alliés pour nangai na roloba déjà na terme ya ko évoluer na musala, il y a prestation. Et na bâti un plus en fait, c'est différent na ba neto presta un peu, c'est l'Europe, tu peux pas comparer l'Europe et l'Afrique. Ah oui. Donc j'ai dit à prester, faire des shows na ba pays locaux, la Côte d'Ivoire, ba Gabon, ba Cameroun, ba Ouganda, ba Rwanda. Et donc mais l'Europe ça a été différent parce que ce que j'ai remarqué d'abord on a peuple va vivre en Europe. Prestation en Ezaki plus simple et plus facile quoi. Donc c'était comme si il n'avait même pas envie que Ngana yemba en fait. Bon bah bando yemba du début à la fin. Et puis ça m'a motivé en fait. Et je na mis tali et puis na mis moni. À travers bah on a mis moni na moni grandeur nanga. So ina zaka nani et puis devoir nini nazana ngwa ko sala na mikolo ezoya quoi. Mais bato belé balobaki Robino Mundibu ba kanisa qui peut-être koyemba pe na micro mais au sala pe moi instrument zobeta mais zaki quand même playback pour na yo. Vous trouvez qu'il on est playback eza étape ya passi na musique je te jure. Ko confondre été eza étape ya passi parce que tu es seul. Muto opeso elengi muso azate donc yoka na voix na obina. Bien que j'étais accompagné dans l'équipe, il y a danseur, il y a danseuse, il y a Jenny, donc accompagné qui pengaï. Mais ça c'est pas facile. Préparer un bon spectacle, boyemba kaka ndengo yemba kaka na disque on a pied kende. Dans moins quelques minutes on a donc c'est pas facile quoi. Donc bah tout bas sous-estimer maramusute quoi. Donc playback surtout dans la grande salle bongo le quoi hôtel Accor Arena et comme ex Bercy donc ça facilité quoi. Donc pour nanga ça ba épreuve ya munene na le kana vie et puis nga Robino Mundibu na ko ba léo na tiki na musique mais na histoire. On a moi histoire na. Voilà pour moi ça compte. Voilà et le repère sali batu mingi lelo yo to ebi ke avant to zo clip agu parce que le bagi le auto la taboué ya ngo moninga pe na respecter yo. Na la tika rouge noir yo bikaka pour clip na biso et les ka bien Robino Mundibu total yo na ba émission au Siliki Makasi. C'était par rapport à quoi et c'est pourquoi? Non, c'était par rapport à respect et puis ya ko tia mutuna place na ye quoi. Ah ba le respect ça réciproque. Donc mukolo to mwana muke donc mukolo faut yeba ko respecter l'équipe. En retour l'équipe pas ko yeba ko respecter yo quoi. Donc voilà. Ngai zaki no moi calme, moi muke. Na moment coronavirus na mona que non, inutile ça va makelele parce que tout le monde est confiné. Ah oui. Siko to zongi na nzela, to somona ke bagarre zongi. Ya musique, la bagarre na marambutu quoi. Au moment où on a changé ma résidence, on a ma campagne Saint-Luc pour la critique na bango ya musicien cité déjà ici là. Déjà na bandi déjà donc de temps on va cité na musicien ma campagne ba critiquant que nos musiciens cité ba no critiquant fa na cité. Yo éviter mais cité on a bimiselanga ba mi ba lemba wana. Et bimiselanga ba nzembo ba misu na misu ba tchana nu boeselanga mamwa minene. Vous comprenez? Donc voilà. Donc ça veut dire que bagarre zongi ko somona ndena na ba mètre na fa ta 50 mètres ba bagarre zongi na marambutu wenge ezongi kutan pe na ba tu pe indi sio ngalo ba un coup d'un coup puis panthère noire. Mais si quand on obeta isolo ya ba 10 millions de vies obi ko chrétien ba tu belé eza pe na ba vie no belé ba sala ba succès mais ba koma na ba vie wana te Robino est-ce que raisonnable ça ba vie na biso ba sala ba épreuve na bango
na ba non ba époque ba neti l'autre lo ba to beta hôtel Accor Arena ezali Bercy o ba 20 ne ba beta ba président JB Piana ba beta ba Koffi Olomide ba beta ba Papa Wemba na ba soir na bango musique ba beta ba Bercy wana donc na ba époque wana ba réseaux sociaux penza ezala kité donc ba vie ba tozana ba respect belé pour ba prouver makambo biso to yande na nzela to wana chemin ya ko sala plus que bango po continuité à mindere bango be basai plus que batabulei basai plus que ba vie pe bazalaka avant bango donc ba vie on a respect mingi pona bango na kotse bango na kati ya makambo te po bazana eloko ko prouver te et puis nga Robino Mundibu na zana eloko na ko lakisa bango na musique te ba président na biso ba Koffi Olomide respect belé pona bango ba président JB Piana respect et belé pona bango en tout cas nga na ko déplacer ba mona ngate na meka usat po na nzembo na ngai esa ba vie belé na lobate papa chéri te ngana legi papa chéri non Koffi Olomide non Weranson JB bango na tout donc bango na makambo ba vient na biso respect belé ba pouvoir ba sala makambo minene na mboka au Congo mais le reste etikala en tout cas viens pas me parler quoi tango kota na ko signaler déjà que na beta ngape na wenge musique à maison mais na yemba na Weranson déjà na lo ba makambo par rapport ya bongo quoi par rapport à ce temps à l'école à obeta isora wenge ba chape Robino Mundibu na sala passage na na wenge musique vocal moko ka moko wana wana signa na tika histoire na pona ngezara isifika histoire mais obanda ko lobela vocal ka vocal moko yango yena ba chana nuboy yango matinga ba avion yango zo laksa Robino mais lelo Robino ba to so ka mo ko mo lobela ba vie mais yo bima na vocal moko mais pourquoi on continue cela ba vie au moni affaire o ya ba vie ba sous-estimant ngo au moni ba vie yango mutu ça et sa force et artiste que batala o ka na Congo te batala ko partout vous comprenez batala rayo partout et puis tant on se va vieux belé moi bato bazora ba vieux belé ba betara trop ba concert trop libanda eza on a kin ba betara trop et banane non tant ba congolais ba hôtel ma trop déjà na complexe yo la sans complexe tant on a ça tourner nanga na fin 2019 tant on a ça tourner nanga et puis na ba début 2020 na okutana Innocent Bitro na kutani ne trop na ba avion tozo kutana to beti ne ko concert moko na nini na Abidjan vous comprenez déjà na ba gezma wete tozo kutana na ba nini aya ngana keboy ngana ke nini na ke Gabon ngana keboy ozomona donc ça veut dire que ça la force ya musique na yo et ça limité kana mboka noté en fait batala ko pe na ba étranger et comme bonnet ngana beta ba concert ba $50 na Gabon concert à VIP les 31 ngamona obanga nanu na si producteur to obanga na manager na Manu Matundu mais to ya bo salle plein kaka pona nzembo misu na misu salle plein mais wana nyoso mutu msomo na leki na TV ba geno ba millions de vues ngo abetara wapi mais bokotaka na ba réseau net Instagram na ngeza wana kota otala au monde ki ba concert ezalaka et en plus nzembo so esala ba millions de vues ezala par rapport pe ya ba on ba challenge et ça le plaisir te yo congolais na mboka au Congo ba mindele mo bazobina yo so bazoyo kanzembo na yo et ça le plaisir te ba yo ke lango par rapport à ni ya ba bar to ba boîte na biso à Kinshasa non ba yo ko na réseaux sociaux vous comprenez ba yo ko na réseaux sociaux nzembo ya ba vie na ba challenge vous comprenez na pesca exemple ba artiste o zo mona ke so zo beta masolo en terme ba vie au monde appelle ba bimaka trop to kuta na rapé trop na ba avion en fait. Donc voilà, donc na ye ko limiter mututé mais sauf que non nazaki blessé et ngana mobali blessé nani te ngazaki blessé na ba époque na lekaki na utaki Paris na lekaki na émission ya grand frère na papi Mboma et na pesa comme exemple moko ya que savoir reconnaître les autres et puis na connaissance na mona ba tu ba leki ba selinga ba émission nazali na nga silencieux neti nani yolo ba vérité Robino Mundibu et puis les émissions PC la plus salaki wapi n'est-ce pas que ozalaki tiko sa ba semblant yo moko on ande batu moki Congo mobimbe finga Mundibu Congo mobimbe zo finga Mundibu na ba orchestre musu ba finga Mundibu yo zalaka te yo la me période en actualité zaira Mundibu alobi mambo ba fi ozalaka te mais nazara moi silencieux na otala na oyebela nanu nga tika likambu te moninga so lukinga problème pika quoi
nga tikaka likambo te il faut pika na bandenge tu quoi siko na ye kozongela likambo yango kwa bokasa na lalaki eleki ka boy moi tu peux pas passer à la télé m'insulter comme ça et puis je te laisse. Qui t'a insulté Robino Mundibou? Ezana maka mususu wala ozomona tozana ba bana ba bonne vie ba beta basket na ba mais bazo emba chana nubu. Vous comprenez? Donc moi je peux pas passer à la télé m'insulter comme ça et puis je te laisse. Non. Comprendre? Est-ce qu'il y a des artistes aussi bandi marayo vanda penanda ko tali ah grand frère andi maranga un tel andi maranga mais grand frère aboyanga pourquoi? Ezaka ba faible mbaboya Mundibou. Natala avait un Kofi Olomide les grands mopao. Akum ça Mundibou rien à dire. Voilà. Natala Weranson mon formateur. Allez non petit wala en tout cas azo défendre. Au mon akum ça Mundibou. Et na mon héritier watana de sans complexe. Allez rabeta ramasola Robino Mundibou. Vous comprenez? Na mon qui bina filé. Allez kaka otanga Mundibou. Namonaka innocent vena biso Félix Oazé quoi innocent ko to fanda na ba avion boy tozaka na avion boy first class to fandi ya fandi bonga na fandi OK na biso ba vie na biso donc vena biso Félix pas vena biso Félix Oazé quoi rien à dire bakanganga na sensible aya ko soutenir vous comprenez donc voilà ezanga ba mission na mboka ko Congo to comprendre boda ba artiste mon peuple yo ke la bino mawa peuple yo ke la bango mawa en fait. Abi boana ba timbre ba voix mo nostalgique en fait. Ba garda rabino rapo timbre na Congo bunga te. Mais na terme penda musique bo antoura na ndenga originalité et loko yati. Obino. Voilà na zo bisa. Mozolo bozasi. Boka tan na oloba na Meli Diamba. Na lo mambo na asir na ngoti. Na sir nango ya rozolo koka na oluka pe guerre na osala guerre mais na oloba yo komi prena nyonso mais na ça déjà tant défi c'est l'ensemble qui est ça défi boka singane na tembo na ko banga mutu na mboka o Congo pena na tembo na banga pena mutu na respectaka batu OK pour banga pe batu pour respecter mais ce qu'on manque un respect na ko mikolo manque un respect ngape na manque yo respect non lobe on a télévision salima ben Robino Mundibou falo bombango na bomba nini que so manque un respect bi combien de bateaux balandako na simala batala ko na bandako en tout cas faut batu mokile lingi boki batu bongo mokile ni batu bongo mokile batu moko yake o bungi ngape na bungi voilà côté moko potanga kio ba maître ba nani donc est-ce que sous polémique na mboka na tangi so na bi ve na nga fali po batu ba ve na fali pupa le king de king ya mboka na biso Congo déjà kuta ndimaka kumisaka la chose arabe très bien toujours très bien wana bangana na musique ya Congo donc na biso ka ba complexe na ba faible na ba taureau na la Robino taureau mais oui musique ya Congo to na ba taureau belé yo ebité na otanga ba kombo te yo yebi bango ba yuma ba sans esprit et là on est commission de Robino Mundibou ko ça pire petit fali eza kutu longola bolongola ave na fali pour na makambo ngana grand garçon en fait ngana grand garçon et ya kotinda ngana TV tende na bona finga mutu jamais et puis na finga mutu te bino mo mboko misinga boye bino mo bopesinga bokom singa na la grande gueule en fait avant Robino Mundibou passer à la télé parler que na bana ko loba ka makambo nanga je parlais que de mes affaires en fait na bana ko loba makambo mutu te mais c'est comme musique comme une penza boye quoi oche toche oche toche o lataki Vuitton lobo moninga pe na Vuitton lelo o lataki Dior lobo moninga lelo pe na Dior soyez bien alati nini alata Gabana yopo lati Gabana. Mesdames et messieurs, Mathieu Bonché, je suis toujours avec Robino Mundibou, donc je suis avec lui. Merci à Léa Dimbi, maman sociale depuis Ottawa. Namboka au Congo photo ebage logo moko moninga na zuba problème le loboye na artiste ebele kaka pona kumisaka o eza vrai pona kumisaka ve nanga fali pupa eza vrai muto ayela biso makambo yake akobeta t-shirt ya Gabana bo batu tu bazui vous comprenez muto ayela biso makambo yake akobeta Dior batu tu bazui soki Mundibou aya kumisi makambo moko boyo batu baoniye
éclairé nga ba problème oh ya zolinga laksani siko ebelo ko bikisanga musique na yebinde musique na niveau mo kwa ba zelo pe na ba rumba po yo mema biso trop chaud Robino rumba bozwa rumba pa robetela biso ba kamikaze oyembela ba nzembo ba tebele ba tu bazo zelo pe na rumba wa ba pepe kale eza lokola moto ya mpona kose droge ekota ye na makili ekomela ya bitide atopekisi akoki omono neti jalou esi akoma akro bolingo abeti pitula troublanga bongo ekomisanga lokola detrake atopekisinga nazomono neti jalou po esi nakoma akro motema eza ebende te kutu fragile koleka taisa lisu najiraka na kolinga lisusu makasi boye te une fois encore natombe lisusu na piège bolingo abetie ngama wananga lelo nandimi pourquoi kufaka twana biloko akozongela quelque soit kitoko ndoto jamais kokele kapongi na molai bolingo ekomisinga zoba merci beaucoup bolingo ekomisinga malere nga ba néglige ngaye bébé yoka mawa pardon nazali awa neti soda bungisi munduki na obango tuna noki basekanga soki mpe na meki osilika ye ekoki obotelanga ba problème beti otienga mbeli na motema ye na lelo oyokango beti kara naganga nani ayoka pasi na ngai nga na kati ya désert ya solitude eza lokola moto ya mpona kose droge ekota ye na makili ekomela ya bitide atopekisi akoki omono neti jalou po esi akoma akro bolingo abeti pitula troublanga bongo ekomisanga lokola detrake atobekisinga nazomono neti jalou esi nakoma akro mama yakotala wa mama mama yakambangu pardon bolingo ekomisinga emele bolingo etrouble nga bongo ata sengi nga nafukama na ndimi ata lobi nalala na mabele na ndimi namoni na mbanda lelo lobi abengi nga na ndimi mama ya kotala pardon na melininye nalangwe makasi boye eza nini shero melisinga ninye nalangwe makasi boye mama bebe soki eza mokano ya nzambe bolingo ekufa nango esalarie kasi soki eza volonté no bebe mekolembisa pardon nakanisaki nazali ngwele na nzoto na yo yanga notiliwa nzoka singa loketwe Robino Mundibu tobetele maboko na yebike bato baza ebele awa. Merci à Sam Kunku le nécessaire et à Aimé Kunku très très nécessaire. Arsène Toya, les jeunes millionnaires. Respect à vous, Francis Manvipi, Gelor Manvipi, Mathieu Bonché face à Robino Mundibu. Merci à Grande Dame, Nadine Ilodi depuis Dallas. Moi c'est Kitoko, moi c'est Mbinga, moi c'est Pembe la crème fraîche. Nadine Elodie, merci à vous. Merci à FBI, merci aussi à DJ Ken, DJ Lutonadio depuis Paris. Robino Mundibu, Batois et la noir et blanc parce que Tozeli a un peu trop. On a goûté en fait. Goûté dans ton laxano Batou Zela. Goûté Zoya. Goûté Penzanan. Goûté Nan. Goûté Nan. À quand Robino? Noir et blanc. Après goûter de noir et blanc quoi. Voilà. La carte noir et blanc, est-ce que tu as featuring à Tanavi dans Fali Boye Mbappé? Wana ou le belate quoi. Yango Batois Zela. Non non, on n'est pas Batou Soussou. Pour ça que yemba na ye eza logo là, il faut fouta. Nga eza logo là moto donc naza logo na la na balé quoi. Vous comprenez? Donc na la na balé et na besoin maïté quoi. Na besoin te donc bati pas côté la nga batio et tout donc na yebi na nga ko pa na ye relation nga na ye na yebi na nga facture quoi.
ils ont la limite te zape na borne te na ofali voilà koyemba na ye comme ateke loko la moni oza temeza album nanga liboso na éviter ka ndeke kongola zalaka omoni ongola zalaka o moni simbi po omoni sali po donc voilà na linga na la ça pena makasi nanga ya mobali nanu ata ye mo pa ebike no pecho yo nenga za boye azara hypocrite côté on a kutu longola quoi longola amona ngape mikomso amoni pe na lali na okomele pete oh ça va nde nozo kipenga te mikolo voilà moni ya na leki basala bongo ATV na sana nga concentration na raisonner lo ni fona sala po kande za makasi ko kado so kano bo mabiso yo fo kana pendo bo mabiso oyo ki alo téléphone te ojijango ndeni omoka ki alo téléphone wo deux fois te ko de rondel wana ku deux fois te ozo mona na 3 jours et bête na bite na 3 jours 1 million de vies de Congo komi bongo Congo komi penza mwa bongo parce que mon maman ba vu et banda au complexe biso mon atam susu Davido bimisi nzembo mobo na 2 jours 2 millions de vies 1 million de vies so Congo pe comme on va vitesse wana c'est bon yangonde de yango moni ke mikolo so ke moni nzembo no ke no ba une semaine ba 5 jours moi ata 1 million de bêtises en tout cas viens pas parler. Viens pas, tu débrouilles là. Viens pas parler. Viens pas parler, viens pas. Tu fermes ta gueule. Vraiment. Au kangi mbanga na ofando tiki bato ba osala makambu. Ba sepela nango ba sala en fait. So batala côté ndé na wi mikolo. So ko zo ba vu mingité, batala côté donc c'est que t'as pas de look, t'as pas de goût. Osana musique ya mabe. Oyebi ko sala chouate et que baba kota suko ko za musicien libabe quoi. Robino Mundi, mais toi sola bien aux artistes. Na Congo ba tu belé ba otambola ba malédiction. Ba otambola ba malédiction. Ba finga ba mikolo. Ba manka ba ba respect et tout kanga. Comprendre? Et kanga ko. Nzembo moko bimi mikolo yo. Yo za musicien congolais. Toi ba ivoirien te ngana yo. Toza ba ngolais te ngana yo. Toza ba na poto te ngana toi ba congolais. Faire rigoler bimi sinze momo mikolo en tant qu'artiste au jijango ndengeni ngana nanga journaliste te na sake mission mo na ndeko na moko atuna ngango pe na va te na kozwa moni ba fanatique na ye balingana loba makambu nete ba fanatique ne déjà so na lobi makam na ye et comme un problème. Voilà, Mathieu Bonche, toujours avec Robino Mundibou. Merci à notre vieux Landou Mouzinga, Arotel Abisso, Mokonzaren. Respect à vous. Merci à Deborah Bofando et à Matou Idol. Merci à Koda Moka Willy Moucheni, notre vieux. Respect à vous. Robino Mundibou, Mathieu Bonche et vous, l'artiste et musicien de notre pays, Robino Mundibou. Tozaba Angolais, Tozaba Ivoirien, Tozaba Français, on est des Congolais. Nzem Momo Itobima. Toujours d'abord une semaine de faire rigoler grand frère Nayo en tant que musicien au Jijan Mboni. Bah ngana otamo na babara ba Kinshasa franchement na ba fête na ba boîte mikolo pona nam na yo ki ngote. Yo muto za journaliste en ligne. Et c'est d'abord ba vieux belé. Petit dans 1 million lelo. Le toi toza samedi 1 million. De Bima il y a combien de jours? Na le petit 1 million. Na tout nyoka Bima combien de jours? Et comme d'abord une semaine hein, presque. Na on zoatan goyoka on zoatan goyoka mais sauf que na koma na moi réserve moko yake. So na ye peut-être amsona lo ba makambu na ye. Ba fanatique na ye ba sepela raté na lo ba makambu na ye. Oyo fingara est trop. Est-ce na sina fingai? Ngana sina fingai. Quand on faut peser à malobat. Ngana fingai. Peut-être ba mona yo loba. Ngana kosa makambo ya sala. Ngana ko na piège Jonathan. Ah bon? O ya finga kofiolo midemboka mobimbe yoka. Afinga Weranson mboka mobimbe yoka, mokili mobimbe yoka. Ngana kosa ba Jonathan. Ngana loba nde vérité. Et loko ezana o loba vérité ndenge zaleli en fait. Vous comprenez? Abi na mboka oyo. Comment comme ça va tu nous papa Lutumba? Peut-être Moussala na ine mteye comme c'est bon. Et là on est macho avion. Hein? Et là on est au macho avion. Comment tu viens on appelle tout niveau question. Et là on est au sala que ba luka yo partout. Comment ta avion ça porte au sala Moussala? Ah oui? La musique peut-être. Mais c'est quoi ba grandeur? Zomona.
niveau en fait. Ba grandeur mo bino bozonga comme ça batuna mboka o yango te en fait. Surtout que ne mabe faut to le baké que ne mabe. Et ça te que non donc toi on a droit te non donc to le baraté quoi. Oh non 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 non. Biso toi ba baté toi ba yumate. Toi ba mibali ya solo en fait. Bana souka oué sont les rois de la format format. Les rois de la forêt à format. Vous comprenez? Toi va mibali quoi. Donc ceux qui Cambodge on parle de lobby et puis si et en plus na ba terme maramuso na mokilio donc mundi bwana pena moi doit rolobati. Ba muso pe ba kara ba age ya milaite. Ouais ba muso mona so landeli bien. À cause ba age ba série 7 kota souka. Ngana ba série 8 kota e bandeli. Commission tipo ta mwana ba maître palais na ma campagne romo matavion. Eza mambo ya maître te papa, ezali mambo ya musique on a sala ezo simba ba bazoyo ko ba sepela na mu. Yango. Kwa mnanga ezali tangu yo sous-estimer nga. Ngapa na osepela te na ozongela yo. Pona za hypocrite te ato leki na TV. Na yebi ke et les kelne le belino en les affrété. Vous comprenez? Ayebi. Rolo bosema amnion et d'affrété. Comprendre? Donc voilà. Musique, écouter la musique. La musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Hein? Donc voilà. Ndena lega on a eu autant à combat mutute mais na lobby kaka. Na lobika pona zongi sabatu na mwanzela muke moi c'est mutu pe azati biso tu toi mibali to bota même mibali voilà so ba obeta la mboka au Congo bana ngo bazana bo banzembo beta mo ba 15 millions ba 17 ba 20 millions to ba nous biso ba mu premier bino za nani ponga na tala ki lelo les premiers na bino wa beta 114 millions d'années. Et là, il soit batuka yango. Stocké les premiers dans. Et là, il soit batuka. Solo ba en vérité. Yo nganga il soit batuka yango. Bole ina bino ngana ba belle voix. Na makamu. Bosa na bino. Mais oh wana ngana sana ngaka moko. Hein? Misu na misu. Bientôt là 18 millions. Ah au niveau na fier nango. Oh il nous sabeta 114 millions allo bilango. Inosbi Bazaka azapeka artiste mboko na biso Congo. Moi ça me dérange pas si mutu moi za liboso nanga j'applaudis. Ça me dérange pas si je suis classé derrière. Na le kakaye. Na l'époque mo boye ba yebi ba chana no boye ba no ça va 5 millions et kendara. Yena ça ta 1 million té. Vous comprenez? Yé pas hier ça ba vitesse na hier, ba chance na hier, ça ba featuring na ba Diamond. Vous comprenez? Munena Diamond est pesé. Et puis si moi na mai maram to beta maboko so aza liboso nanga na boya pona nini mais sauf que nazande là la gana 18 millions naza voilà Robino Mondibou pour finir avec vous merci à Trésor Bozo les mannequins les plus chers merci à vous Trola t'as désormais avec GM Babi Design Masika modèle Yassika avec Yemoko Bapesi Bambote Belé donc merci na staff Mobimba Mathieu Maguissa Opesa Baxen en scène to ya les jeunes millionnaires peut-être un jour faut yemba Opesa bandeko Belé Mbote et la bosani TG tout meta babito la na GM hein Robino Mondibou to sina yo message asuka na ba fan tout ba congolais ko bazwa ki message no na ndenge ba monique komi ko finga expliquer ba est na bona finga mutu na bi mutu tala ponga ba finga ngatala muke tala kunki Mondibou mbesi la mama na yo ba commencer na ba niveau wana banga mama ba finga tina mère na ngati mama na nga metio la mundele siko eswanga ndeni abotanga bogar bo abotanga ndena zabo donc ngai dérangeaka na ngonga te quoi bango nde mba finga ka ngana ine na yebo na legi TV mo na fingi voilà donc Mondibou goûter arrive to chiter na goûter ba yo ka goûter Romi trop si Robino et bisa deux fois te quoi koyeba musique koyeba osala musala en fait na nga maître te na nga soki sentir nini te na musique mais na mo muke nzamba pesanga en tout cas wana nde na batelaka et ça qui n'a évolué ça là donc na mataka ba avion
na ko mofana na ba bisika lowa ba ma campagne ba Champs-Élysées ma campagne ne comme ils sont fait complexé hein président sola ba to mo mono to soutenir la ma campagne dans le monde nous le soir la ma campagne nous a danger ngape na yo mboni nga na koza complexe na tuni pour likamuke ma campagne total na ba stati voici mon nouvelle résidence au baluka boy ba tumsu ba teto complexé pose artiste amné na même bato ka yo lo bakawa biso total na ba message ba dongo ba traiter nga complexe ba nani donc le côté ma campagne pour ba finga go vanda na le mais non ça ni mais si faut tala pas état ndako ngo ya ma campagne au zombie wana ba secret tokomisa ba secret nyonso je no kito comme ça ba tumité ya mabe bo comprendre car na ba Nicolas Zoya quoi écoutez bo comprendre pourquoi voilà donc Mundibou les choses évoluent bien Moussa nangezo kende bien et donc ça les permettre ngana vivre bien naza fier nango o finga o critiquer o lobo ça nyonso ko loba ngana za fier na oyo naza nango quoi nalobaki mambo bandi sikoti omona range te Panthère Noire range il y a 2020 omona yango te 2019 la monité na yokaki OK fuji mavinga betela nga OK voilà na esa yo ke no tozongisi makambo wana ngai nde naza boye na parmi ba jeunes oyo na mboka o Congo sikoyo na makambo oyo moi respect na moi bato babanda makambo avant biso toye vous comprenez toye sikoyo tozolakisa ke no musique efutaka biso amonaki jomo bo animateur mo ya Toro asali vidéo mo azoloba ye Mundibu azata na $5,000 na compte na ye Toro mo aventuré mo bo sikoyo naza na Kinshasa kala mingi te to banolakisa na ba chantier ba nini ba 4 niveaux kala mingi te eza na biso eza musique ya musique muto ko apprendre nga musique te donc eza musique kala mingi te to banolakisa mon période mo ko même ba chantier ba niveau ba olakisa ba vina so ba waze quoi ba olakisa ba ngasi ko ngape na wana makambo na kala mingi te dola wengeka te za makambo ya musique ya makambo esalaka bien na musique bato bamonaka yo na génération na nga donc omona pendake non tobandi sikoyo mais bato baretenir elo omona d'abord on a goûté Zoya base la patient bakoyoka ba mélodie ya bien bayoka ba ligne topanzi bayoka ndenge tokei quoi donc merci beaucoup nga na sepeli na yo mingi na ndenge opesinga opportunité oyo ozaki patient roselati tout ça l'émission na ba aéro toi en plein tournage ya nzembo na biso goûter je crois que c'est la pause ata moi ba extrait ndambo olakisa na bato batalaka yo nde nini tozo évoluer na tournage ya clip ya nzembo oyo et na opesa ba merci na nga na Gege Mogoso qui me soutient toujours Gege Mogoso le designer papa Godé Mutamba ya Mimi Mutamba na pesi bino ba mbote pa bozali mon grand frère Ricky Sengele ya kati na pesi ba mbote Saint-Patrick Ponce tunawa tongo Saint-Patrick mon grand frère na pesi ba mbote na ngai na Alain Musikelo bambote pa yozali Izedogo Poison Casque Sereka ya Jojo Ngonda Himen na PC bambote mon connaître c'est que Diama Denise Betou donc na PC bambote pa yozali architecte Jerry Tansia toujours na biso voilà donc Ricky Sengele na pese ba moto Odile Manzaka mwasi Nzambe Odile Manzaka na pese moto place ali Chibile Hilaire na pese mbote Franklin Kabongo na pese mbote na pese petit frère nanga jeune frère nanga Jazz na bo Saint-Esther na biso Martinez bureau na biso Mbimba staff na biso chiffre 9 na pese bino mbote bo c'est la goûter ba kumisaki mulaya mbinzo po amonaki anyoka to chante pas la victoire avant la guerre tac Fuji mavinga pa otala Fuji mavinga na PC bambote Américain Michokoto on est ensemble. Voilà, merci aussi à Américain Michokoto Vitesse, merci à Nadine Elodie, maman la Julia, moi c'est à Pembe ya qualité la crème fraîche na Katia Dallas.
Ah, Nadine Elodie n'a habité. Elodie n'a habité, Nadine Elodie, merci à vous. Merci à FBI, Fanny Elodie. Et merci aussi à tout le monde. Donc, Mathieu Bonché, je suis là toujours avec les travail. Je suis là toujours à Lengia Congo. Merci à tout le monde. Robino Mundibou, accompagné de leur staff. Pour les clips de goûter, c'était Mathieu Bonché, toujours à Lengia Congo. Mesdames et messieurs, on est presque à la fin. J'ai dit merci à Laurent Sokoko, merci à DJ Gloire, merci à Dikando Maboko Bank, à Rotala Bisso, depuis Luanda, Arsène Toya, les jeunes millionnaires, Bozamo Ebele, Kingston Sono, les boss, Yona Alfred Adi Misaka, sans oublier Sam Kunku et Aimé Kunku. On est arrivé presque à la fin. Libanga Souka. En tout cas, merci à trop Mathieu Bon. En tout cas, la minute sur le net, c'est ça. En tout cas, vraiment ça. Merci beaucoup. Vraiment ça. En tout cas, na pesi bambote ya trop sous na odile manzaka. Moi si nzambe. Ça moi si oyo na bisayo. En tout cas, nzambe faut battre la niveau sur la rana bat. Ah, odile manzaka ba gondo wana ba Nike nazwaki. Merci beaucoup, merci. Merci aussi à Mimi Chikeva Milchek. Monsieur Rotalama fort, merci à Elodie FF, Nabo Sanité, Bandego Touba Lingarabiso, Serge Ngwaba des États-Unis, émission Noyangoyo. Et merci à toute la famille Elodie, Nadine Elodie, la crème fraîche, merci à FBI, merci à Jordi Samba, Odilon Mampouya Movier, merci à Gloire Diakese derrière la caméra. À la prochaine, bye, toujours avec Mathieu Bonché, pourquoi pas votre émission PC La Plus Plus, sans polémique, sans problème. Sans parti pris, je suis là pour tous les artistes et musiciens congolais. À la prochaine, bye. Bye, bye.